losambo koluka yaya yaya nanga yaya wapio yaya voilà. Bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, votre humble servante, Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir, ma grande famille, comme je nous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Voilà pourquoi à ta santé, zo déranger, à ta problème, mais on fait un effort. Yakoya ponako. Excusez-moi, ko présenter les binos. En tout cas, biloko oyo bolingaka awana katia B52, la mignonne officielle. Abonnez-vous massivement si vous êtes là pour la première fois. Je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Et n'oubliez pas d'appuyer la cloche des notifications pour ne rater des... Excusez-moi la grande famille, je suis un peu grippée. Donc, je m'excuse d'avance, ok? Parce qu'il y a d'autres personnes qui comprennent un peu mal. Maman mignonne, ozoloba, ozobenda benda zolo. Donc, je m'excuse, je suis un peu grippée, mais cela ne m'empêche de venir vous présenter cette belle émission, cette belle analyse. Papa, une belle analyse, hein? Une analyse. Hey, français, hey, mais... Bon, corriger kaka, pardon, en tout cas, voilà. Si vous êtes nouveau, vous abonnez, kobo sanate ko appuyer cloche à notification pour que vous aurez toujours update, vous aurez toujours le premier taux, la première, ya ko zalaka notifié à chaque fois que Maman B52 a kokotisa Koti Awanakati, il y a B52, la mignonne officielle. Famille Bota, de gros bisous, de gros coucou à vous, de là où vous êtes. En tout cas, que le bon Dieu puisse vous bénir abondamment. Vous savez bien que c'est Ezara Souci Nabiso, Koyaka ko présenter la cabino, Babilo Koyakitoko, Maman Belle Vue, en tout cas, bon séjour, hein, ici Kozali, yé ma kélé les alaratés, tout ça. Puis surprise. Yanza meta makiele l'été. Yanza meta makiele l'été. Surtout sali constant la grande famille. Constamment on a sali. Baby ba téléphone à Blandine Pemba téléphone à liboso à vie. Téléphone à sonné sonné. Ato zana coin oyo ka sonné. Mais ba téléphone ya ba via et puis ba téléphone ba iPhone 15 ba boy. On les a quand ba sonné mo ka voilà, c'est ça notre maman belle vie qu'on dit la patronne. En tout cas, bon séjour ici Kozali. J'espère que vous avez mon vidéo wana, wana vidéo isolé kana. En tout cas, bon séjour kanenge zalara. Nzambe abatela yo, apambola yo li sous davantage. Pourquoi? Parce que ozali pamboli pour na peuple congolais, pi mokili mobimba. Vraiment, tu es une bénédiction pour nous. Nous te bénissons et nous demandons à ce que Nzambe, le souverain premier, le souverain, Nzambe o ala raté, o animba raté, a continué à battre la bisoyo. La famille, le péchalo vert, des gros bisous à vous, badinachou, bato nyon surtout balingaka cardozo mille esprits, en tout cas bambote na bino eskanyo so bozwami. Je vous dis que film na biso ezali koleka second choix, ça doit nous interpeller. Et tant que maman, le quoi, maman Milo, ça doit nous interpeller. Le quoi la bandeko, le quoi la d'Acosta, bandeko, oh, bah se comportaka conformément. Bandeko, oh, bah la jalousie, to boy te zoua na bolingo, et ça m'a bêté. Hein, la famille. La jalousie, mobalito, moi, si, oh, c'est la partenaire na ezouate. Je me dis peut-être que non, bolingo penza ezakate. Mais jalousie, il faut la bien placée. Jalousie, il faut pas la mal placée. Et puis dans une relation nyonso, communication, dialogue, il faut ezalaka. Tolérance, il faut ezalaka. Donc, dans la relation, ce qui dialogue est communication malamo est tolérance est ozara lokwa ba papa na biso ba luba tango kala wana o ya mbujima ya ba kwa longi. En tout cas, mes papas bolimbisanga pona ba papa bisonde tozaka nde bazalaka.
ozaka loko ba papa ya benaka mwanga. Ba papa anganda jika wana ba papa abiso parce que moi je suis muluba de père. Oh. Olingi kozala na tolérance te. Oyo kaka yo lobby ce que ça A, ce que ça B, ce que ça C, là c'est pas bien. Film oyo en tout cas ezo te abiso. Ba tronçon na ba ligne nyonso soto kepe kota Naomi Ngolé la na décor. Tobo ite ke bolingo koko olinga mutu mais dans l'amour quand même. Il faut tolérance ezalaka. Na bolingo, il faut quand même ba logique moko ba lignée moko ezala. Tu peux pas ya kolinga mobali na yo plus que tes enfants. Tu ne peux pas kolinga bana na yo plus que mobali na yo. Donc il faut étant que maman c'est pas pour rien baloba que éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. C'est pas pour rien balobe lokwa. Pourquoi? Parce que nzambe tanga sala moi atali bo alobite. Na moi si faut moi ça mutema munene. Moi si ayebi ko digérer. Moi si ayebi ko gérer. La grande famille, on va constater que ba parents na biso, ba maman na biso, ba tangara ba école, nazo finga ba parents na biso te hein, nazo pesa juste exemple pour nous faire voir combien est-ce que moi si aza vraiment important na société pe na vie. Batanga ba classe mais mon papa ba fouté papa ça fonctionnaire à l'état ba fouta papa on a bon on présenté pas maman au sala ba budget à plein l'oignon surtout au photo sabre donc voilà la grande famille rendez-vous eza moko ya musuni babi rendez-vous ya musuni eza moko seul rendez-vous oyo batu nyonso kaka famille bota te to invité bino nyonso bisika biso bizali bizwami bino to invité bino boya inambas nde ba anglophone balobaka boya ebele to célébrer journée à le 29 mars 2025 7 ans. Il y a anniversaire, il y a Bellevue télévision en tout cas et aux ala plaisir, il y a makasi ko ala wana to se divertir, to se pelelongo na maman Kalunga, to se pelelongo na décor ilonga, na Aïda, Kapilas, la famille on nous a dit que bah surprise et kozala. Donc yozanga ngana kozanga te billet eza $10. $10. Soko lingi VIP $30. Ok? La $30, aux alana ba artiste na yo linga mingi, bo célébrer ensemble, bo sepe kangi, surtout ngane na kanga na ba photo joana. Bo kabo peksa ngate po na ko kanga ba photo pour $30 na somba billet na nga. Et que pertité. $30, c'est belé hein. Toya wana en tout cas to support événement oyo à ne pas manquer événement du siècle. Le but est bateau bo sanate que mois de mars c'est ça mois il y a biso ba maman. Donc to ko clôturer ango elongo na Belinda Kandi avec équipe Mobimba na ba invité ba ozala wana mama Bella ba fan bazo senga est-ce que musicien moko ya chrétien koko zalate pour à célébrer na biso elongo wana batu ya organisation de bakotala ceux qui bako comme c'est la biso message oyo ngade ana comme ça qui de ma part mais ceux qui peut bino peut beaucoup comme ça et kozala bien makasi. Rendez-vous à ne pas manquer le 29 mars 2025 7e anniversaire ya Belinda Kandi Belinda TV. Donc balobi na 7 ans mwana koli mwana komi penza kolobako ngala na mwana ngai année passée déjà pas da 8 ans année passée déjà banda mwana e pa kalingi pe maki asali petit asali pe poto ne Amélie donc voyez le mwana koli penza voilà to célébrer le longo jour wana et bah bon séjour encore une fois de plus ceux qui zamba Noël liboso de konanga abonnez-vous aimer, au commenter, au partager et puis ça biso et c'est makasi. En tout cas, nous avons pambola biso ce qui est sous azongité
ngai na bino tokutani na mikolo mizali koya tobosana te. Ma sœur ezoleka na Candy Star et puis second choix ezoleka na Bellevue Télévision. Nzamba pambola bino soki yesu azongi te tokutani na mikolo mizali koya. Bisous bisous bisous. Bye. Ya, aku tahu. Poutine. Smile. Vezi, o copii mi-am... Acum la mare. Amazing, amazing. Say thank you. Say thank you. Just we can dress. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka convivre pe kofete 7 ans ya Bellevue TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui. Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là. Genès boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genès boutique. Oh mon Dieu, si vous belle. La robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux. Notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes. Vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome.
na éviter vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne botika la bébé oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 senando yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te